yebi boyaka na concert oyo toinvitaka Mike Kalamba yako beta première poto oyo kitaka oyaka na kini mpona makambo no libala mbali no alingaka yo tandinga bano tambwa na zo simba yo bozala rezo la kiso bolingo soki mabe kota kimitala penana penel ozana berara mike biso yotala ka YouTube nde bino bochaka penel ozana mwaso za na secrete ozana secrete na vie na yo zo avoir même libumu na yo ya zemi ya munene kangi photo au poster au na YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dinito yozo sambisa libanda wana eza papa ya bana na yo. O tu yozo bimisa kate mobali na eza papa bana lobi bana ba kola ba hotela ba biloko ka yo chaîne internet pour na papa bango. Eza malam te mama. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour cher internet, moi votre humble servante Solange Mboyo la makamune ezoleka na mboka eloko eza vraiment ezo circuler na ba réseaux sociaux na biso partout dans le monde entier vraiment na ebiki bota l'émission vraiment bon c'est pela makasi mais yolo na batisaka mukie ezaka pona Peniel oza maman zala bongo te maman d'abord azala na façon nini akoko zana ngo maman eza âge eza pe mwana te so ba benga fille mère donc c'est que des jours longue na étape ya ba fille comme déjà mère alors longola ki mwana na mkio chacha de comme na place ki bo mama yeba nini olingi na vie na koto kutoza yo moko et endroit okokyo gérant ngo bien te kasi tam sous place au kendo comme à 4e 5e comme si je savais maman batba ko saote vie vieux ara brillante batba ko saote yeba olinko sa na vie na tam sous batba ko so na kitoko za bien lelo kaka lelo zo ba bongo mais monika lobby yo moko bano tangsa mais miss biso to za te. Et puis quand internet so ka ndenge oleka na yo moko zo bimisa makambu pe quand internet yo moko oleka na ozonga ka lisusu olela lisusu mon internet yo e bongisa ba via bato zo bebisa pe ba via bato za mwasi yo yebi oyebi côté Mike Kalamba azui oyebi place bo bandine ti place bo komina e ya tozala pe tozala ka te que no ba ingrati oui ozala no mwana poto mais par rapport tam si ba makambu soupe frère Mike pas peut se ba makambu mususu libala tozala ka na bitumba peut-être bala Jésus-Christ na ba Abraham nde bazaka osaba na bango mais na biso ka ndeza bongo biso ka na sa moyo non ma chérie tika ozwa ka problème pas mobile oyo aza soki pe saint azate pota bible lo bango na sa moyo mutaza sans atara Jésus-Christ mutazala saint mais Jésus-Christ azala saint mais yemo pe Jésus-Christ pe na sima bota rape mais malgré azala saint malinga pe mwasi abota pe mwane bo biso. Et bosco passe, et bosco frère Mike, Salioni. Et bon, si ko frère Mike, on a critiqué Moutou, ko baby sa réputation na ye, car rapport à l'ingé ko zana yo, car rapport à balakio. Bas bazaki pe bele pétence ba bande ko yo boaka barangunda kuna makipe ba onte malandio ti na États-Unis. Ende konanga nga conseil na pour tant que moi si na personne ne conseil na lo bana parce que nga yebi yote po yebi ngate na personne conseil yebe loko yo lingi ko yo kabatute yo fomi ta la conscience na yo so bat basé belé que na ta na douche yo moko raisonner nini ozo sala lobby repesa yo nini lobby nini ngozela malamu ezongela mama oza bana ozo fingane za papa bana na yo dinito yozo sambisa libanda wana eza papa ya bana na yo o tu yozo bimisa kate mobali na eza papa bana lobi bana ba kola ba hotela ba biloko ka yo chaîne internet pour na papa bango eza malam te mama oza mboka mibeko bino bokoli na poto botangi na poto fe bozata ba exemplaire mais bino botangi na ba poto ngo boyela biso ba makambulisu na bakini eza bien te. Peniel, oza moi muki oza mwana otangi kutu na poto fa ata sage o ede mobali na yo fa oza maile makasi o ede mobali na parce que mutu neza na fresh mutu neza ki fresh mais okoki o gérer mobali na te Mike Kambala alinga ko makasi nga na yebi premier poto na o yaka kini nga na yebi boyaka na concert o to invitaka Mike Kalamba ya ko beta premier poto oyo kitaka oyaka na kini pona makamno libala mbali no lingaka yo tandinga bano tambwa na zo simba yo bozala rezo la kiso bolingo soki mabe kota kimitala penana
Penel ozana berara mikie biso otala ka YouTube nde bino bochaka penel ozana mwaso ozana secrete na vie na yo yo zwa avoir même libumu na yo ya zemi ya munene kangi photo o poster o tiango na YouTube lelo so libala na koti na ba problème est-ce que yo mozo raisonner te yo mozo teka libala na yo ozala kiso bimi ozolia ozana ambiance bando tiango na YouTube bato babanda kotala diable linga ba makambo bongo pete. Il faut qu'on raisonne. Tant qu'on raisonne, tant que ngai na fandi ndeni na kacha ndaku na ngai. Comportement na ngai za kindenge nini vis-à-vis mobile nanga, vis-à-vis ya belle famille nanga. Ozomona. Toti kato banga nzambe o to komi na 20e siècle. To komi na 20e siècle bande ko nanga bo changer. To zakala makamo to zaki nango na ba ninte. To komi na to komi na siècle nzambe. Eza suti ya mutu te me komi ya nzambe. Bozo kamboka na kune uchozika nzambe nga banotumba bamboka mso ndenga tumba Sodome Gomor botika bandeko na ngai botika eza malamu te toyeba nzambe tobanga nzambe eza malamu te lebi yango sikoyo so ota mso maiki aye bozongana bozongani bolala so mbetuma bolamuki mpe na ntongo ndeko na ngai toyebi lobi te yaya mwasi azala boye te kaka kobimisaka nde ozobimisa makambo lokola ozoponela mbo olata na kati ya valise mwasi azala boye te mama mwasi azala boye te. Famille na yo ba aider yo please mama Peniel bo aider moi na bino bandeko no ba aider yo bazo tchao na erreur makasi za moi mibel ba banga ko approcher yo pona modelo yo finga maiki kalamba elobi mobali tu pe yo zo lobi c'est ko finge deve so na iran kanga na sisi te no mo zela là c'est le mot bwe il faut que on se mano basu vraiment. Moi ça zala bongo te ba mama abino ba sunga yo Peniel tant so lebi pe mbali mso ko linga ya obala kana ba makambo yo salo mbala ngo banga ne ko lingo po ebike lobi pe za tourna ye lobi ezala tourna ye po déjà so do sala mai kala mai bongo bon mbali mso spe donc ezala ka bongo et puis nga conseil na pesa nga fa mai ki conseil te nga